Je m'aide en aidant les autres. Wana ezalaki maloba ya papa Diangenda Kuntima Joseph, troisième fils ya papa Simon Kimbangu. Aidons-nous vivants. Ya solo okosalisa moto kaka tango ozali na bomoi. L'amour du prochain. Bible ezali koyebisa biso ete tolingana biso na biso. Yango wana na mokona lelo toye kokutana na invité na biso oyo bokolanda na portrait na ye po tolobela likambo etali OPHK. Monsieur Gabriel Zombo, communément connu au nom de Gabi, un entrepreneur innovateur, un kimbanguiste de bonne foi, coordinateur de l'œuvre philanthropique et humanitaire kimbanguiste de l'Europe, membre du mouvement social de surveillance kimbanguiste, résidente en Irlande du Nord. On y va, c'est parti. Koti na plateau poete tokoka kobanda émission na biso ya mokona lelo bokoka ya solo kozala vraiment très attentive po bolanda nini oyo la santé n'a pas de prix et bongiseli biso na mokona lelo yango na kosenga na ndeko azali na sima ya caméra akoka kokotisa invité na biso poete biso nyonso tokoka komona ye biso nyonso elongo pe na kobaluka na kopesa invité na biso mbote. Papa Gabi, bonjour. Bonjour maman Nacha. En tout cas, vraiment, papa, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Nabiso, Namkona Lelo. Na plateau Nabiso, il y a la santé n'a pas de prix. Je vous en prie, maman. Merci vraiment. Très bien, papa Gabi. Alors, tu as dit un portrait en détail, tu as découvrir qui est papa Gabi. Si on a une introduction à Nabiso et lobby, Lelo, tu as dit lobby la OPHK. Ba oyo bazali kolanda biso na mokona lelo bazali komituna ngai mo pe naza komituna OPHK elakisi nini. Pour moi motuna weza motuna mo motuya na esengo po batu mingi bazoye bango te OPHK elakisi nini. Œuvre philanthropique et humanitaire kimbanguiste OPHK. Donc ça œuvre bandi pa ya papa Diangenda Yemobo, le papa Simon Kimbangu nde mtaye kunda ngo potsango vraiment que et comme na ba papier que papa Simon Kimbangu abandiamo. Et donc bandi na 2010 donc c'est social na ngoza na Nkamba Yerusalem to na Congo central et mutazu direction ya makambo nyonso te yebana siko ezali mama Mireille Babo ya bandi yango na 2000. Donc il y a 2 ans, à direction, en tant que directrice générale. D'accord. Ok. Alors, ce qui dans l'andio malam papa Gabi, likanisi oya OPHK et wutaki nde et pas ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Ça wuti vraiment musique pas ya papa Simon papa Diangenda Yebo papa Simon pour répondre ango. Aitiango makambo ndenge ezali de donc na 2010 abandaki ango. Toujours mon kokoyeba nango siko parce que maman directrice générale a su direction nango yango monique même na et comme médiatisé ba tebele ba koyeba yebango din OPHK de lo et comme koyeba na tozali siko na Brazzaville tozali na Kinshasa tozali na Nkamba ba mission partout même na Goma na le côté ya Kivu sika bana baza na kacha guerre mais toujours ce qui occupé na orphelin donc œuvre ezali ka pona orphelin ezali pona bato nyonso bana ba situation mobulu ezala ba veuve ba orphelin ba diminué et omoni na ba pigme bana ba pigme bana kati makambo ebele za na kati nyonso ana situation moko asa vulnérable OPHK abosala prêt ya kokoaider ce qui likambo sali mike to posa na pembeni ba réfugiés sur bato baza de ba situation ba réfugiés baza na OPHK ezali domaine na ye ya koaider bato kosunga. Et ça vraiment très kitoko papa Gabi na likambo oyo naza sûr que bandeko bazali kolanda biso na mokona lelo bozali ko découvrir œuvre oya munene oyo peut-être que mingi nanu bo découvrir yango te mais à travers émission oyo la santé n'a pas de prix beaucoup yeba encore plus sur OPHK. Alors papa Gabi oyebisi biso que OPHK ezali
ezali siège nango ezali na Yerusalem ya sika otolobi ezali na Congo central. Alors yo na kati ya OPHK ozali nani? Ngana OPHK nazali responsable ya Europe pour babengi coordinateur européen ngazo s'occuper na ba église ba paroisse nyonso ezali na Europe andeni ko ba contact ko yeba ndenge ni ko représenter OPHK ba paroisse nyonso ya Europe. On a na contact na Suisse na awa na Londres donc tout un peu partout. Ça n'a ezali komeka ko solo na partout tous les mois qu'on soit contact na ba paroisse ko yeba loko ndenge ni makambo zo sala parce que ba tozana moi bantitsa dezo bato baza ko pesa zo na ba paroisse yo saison sunga ko musala kende liboso. En tout cas vraiment eza vraiment kitoko makasi papa Gabi sikoyo ninge olobi que ezali organisation moko ezali ko sunga non seulement ba orphelin mais ezali ko sunga ba veuve bato bazali na ba handicap ba pygmée na bato bazali na est kuna otoyebi que guerre ezali makasi na est ya Congo kuna bozali pe ko sunga sikoyo banani yango o bazali ko sunga bino na ko réaliser ba aide nyonso bozali ko pesa na baninga. OK yango mbodi question mesa kitoko ba aide na biso zo utaka na bato babenga baba kwambote luzolo muzolo batamite ya malamu bato ba moni vraiment question ka yoke loko touché abi tapena ina tia loboko na ngana po aider donc yango nde bato ba volontaire nde bazo mema eloko na mutema na bango yango nde eloko ngo ezokende liboso ya solo ezate ke boza na gouvernement non tozana ministre soki ya santé ya nani azo aider na to commune ba to ba fond ke bato bapesa biso ba fond ezate kaka biso na biso tozo bunda ke bato kaka bete batamite ya malamu bazo sunga ke ba likambo ekende liboso quoi. Ça va d'accord. Siko ndenge papa olobi que ezali nde papa Simon Kimbangu Kiangani nde mutu a relancé misala OPHK. Est-ce que ezali kaka nde bakimbangiste nde bazosunga bino to ezali nango na mutu nyonso kaka non kimbangiste congolais to congolais tende ya ko eloko ezoko sunga mutu nyonso paza touché oyo alingi kokota na likambo ngo ko ya ko aider bana balini akoza ezaka bakimbangiste te eza ouvert pour tout le monde pour tout le monde alingi ko sala geste na ya donation ngo pesa alingi pe ko sunga aza toujours bienvenu ça pour bakimbangiste mais tout kimbangiste aza membre d'office ya OPHK. D'accord. Donc on y a kimbangiste benami ke waza kimbangiste aza membre d'office na OPHK koki donc d'office aza membre donc ya mwana tiko ba contribution e kozala mutu suka ko chalinga so contact na biso donc ko benga mama mega ko benga nga ko benga ba libero musu ezali ko mona ndenge na bosunga atonke kimbangiste donc batalibanda pe baza bienvenue erno so ba ngosala geste na bango biso to bozali wana pona ko yamba yango. En tout cas c'est vraiment une très bonne initiative vraiment papa Gabi na maman DG maman Mireille en tout cas vraiment courage et félicitations maman na musala bozali ko sala elongo na équipe na bino mobimba papa Gabi mikoleleki na ba réseaux sociaux namonaki que bozalaki kolona ezaki donc na ebité combien d'hectares mais monanaki vraiment hectares siko banani yango oyo bapesaki bino ba hectare wana nyonso puis nini yango bozali kolona ezali kokende wapi? Tozwami ya solo na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem toza na kati ya jardin na biso oepai wapi tolonaka tosalaka potager. Objectif ya OPHK ezali obe moko toyokaka liloba mokonzi na biso papa Simon Kimbangu Kiangani ya asengi biso tolona pe tobokola na ntina kolesa mokili nde na yango wana papa na biso Jean Paul azali responsable ya potager ya jardin boti komona ye mta kolonelaka biso biloko nyonso tokoliaka bandunda ba bitekuteku ba épinards un peu de tout ce qui concerne potager nde tozali awa na ntina kolona pe kobokola. Vraiment tosepeli mingi na bolingo monene pe lisalisi ya makasi oyo boti kosalisa biso pamba tozali na kolela solo biloko ya kosala musala eza na posa tosala musala me biloko nde ezangaki mais lokola kita nzambe lokola papa Simon Kimbangu Kiangani aza na bana na ye oyo basungaka ye lelo oyo baye kolakisa bolingo epai tata na biso papa Simon Kimbangu Kiangani bayeli biso biloko ya musala oyo vraiment tosepeli mingi. D'abord topesaka nguya pa tata nzambe kolo nzambe tata molimo santo makasi bango bakopesaka sagesse pe bango bakopesaka
bango ndo bakotambwisaka mosala na bango na molimo nyonso tokosalaka tokosengaka nanu feuille de route epa mokonzi na biso ye moto akopesaka biso projet mpe disposition ndenge nini tokosenga epa ya bana na ye ya solo azali moko ya bana oyo aponi mpona kotambwisa mosala na ye monene à travers le monde bana na ye bazali na 4 coins du monde mission mama Mireille ezali ya koke kosenga bana oyo bazali kati bamisusu mpe bavanda bamisusu bayebaka te mposa kosunga papa na biso me tokosala ndenge nini nde papa Simon Kimbangu Okianga nasalaki OPHK abetaka sete mingi na kolona mpe kobokola oyo alobaka mopaya batalaka ye na libumu oyo kovanda na moto bozosola me soki libumu eza na nzala ntuka balobaka na français une bouche quand on a faim n'a pas d'oreille donc il faut moto alia nde tokolonaka force na biso ekowutaka na bandimi ya papa Simon Kimbangu ekowutaka na bana ya papa Simon Kimbangu ekowutaka na baoyo bandimelaka ye nde oyo asombi lichette oyo asombi pau oyo asombi Congo oyo asombi bot oyo asombi boye ntango tokosangisa yango tokosangisa mpe susu makasi oyo apesi 10 francs oyo apesi 100 francs oyo apesi 50 francs nde tokolongolanga bamboka eutaka ya bapaya ezwi babato ezwi baavion ekokóma na mboka Kinshasa ezwi mituka nde ekoya ntina na mboka ye moko mokonzi ya bule ntango bana ye bakopesaka toya kolakisaka ye moko kolo mosala ntango ye apamboli apesi biso directive ndenge nini tokosala na biloko bana na ye bakopesaka ye de par le 4 coins du monde. Ouais, papa Mbenza mutapesaki biso liboso 3 hectares siko abakisi biso susu ebele bahectare ebele abakisilaki biso 12 wana tosangisi tozolona biloko nini toa na manioc toa na niebe oyo babengi mbwengi toa na arachide toza na patate doso babengi yango tozolona biloko na nyonso eza babio na maïs na bosani na maïs mpe ezali toza mpe likolo na maïs moni kopesa bana ata baza na pasi bana nzala mele bale biloko ya kitoko biloko yango mpe eza bio ekozala vraiment kitoko mpona santé na bango bono santé vraiment moto yango moni ke tolingi vraiment tobeta sete na eloko wana mpona topesa bato biloko ya kitoko mpona bato bazala mpe na santé ya malamu mpo tokende liboso na moke tozokende yango tozobeta sete na kolona vraiment tokosisa saison na biso na si saison nde tokotisi biloko boye na saison ekolanda je crois que banda na février oyo tokolanda wana tona nde tokotisi biloko mosusu sikoyo na minute oyo toza na mois de décembre est ce que bozozela récolte ou bien bouti kolona toti kolona oyo tokotisa babiloko ebanda ekotaki déjà à partir ya fin octobre novembre déjà na début la saison pou ebandi quoi wana nde tokotisi biloko donc faut la récolte nango juste après fin janvier. Ok, c'est bien ça. Il y a solo les camps papa Gabi Olobi ezali vraiment très capital parce que kolia biloko ezali bio yango nimte ko sala pe que santé na biso ezala malamu ndenge émission na biso ezali intitulée la santé n'a pas de prix. C'est vrai que la santé n'a pas de prix. Ceux qui biso awa na Europe peut-être toza vraiment na privilège à kolia biloko bio te mais tant aussi ko papa Mbenza ye moko ou azali conseiller direct ya papa Simon Kimbangu Okianga ni azali ko telemela pe likambo makasi ya kolona pe kobokola donc ezali vraiment na tina donc ezali likamoko vraiment ya kitoko tozali ko avancer papa Gabi Malembe na émission na biso donc ndenge papa Gabi awuti koloba bazali kosunga vraiment bato ebele à travers œuvre oyo mais tozali vraiment na besoin ya bato ya motema malamu papa Gabi ameki koloba na Kikongo menga na komeka koloba ngote po na kobebisa donc na lobi kaka tozali ko sala appel na mutu nyonso oyo azali na bonne foi mutu nyonso azali na bolingo ya bandeko na ye po même bible ezali koloba ke to sala na malamu donc mutu akosala malamu po na ndeko na ye donc nzambe pe akozangisa pe kopambola yo te soko sali malamu alors papa Gabi ndenge ozali awa na Europe est-ce que osalaka ba voyage de temps en temps okendaka pe na siège mpona kotala évolution nano nasali voyage te mais nazo prévoir ko banda voyage na ngai kozala l'année prochaine toso nzambe abongisi kokende mbala liboso na siège kokende kotala makambo nde ezokende tosololi mpe na mama Mireille makambo ebele tozobongisa soki nzambe abongisi tokotambola mpe bamboka lokola ti kokende ti babrazzaville totali bana na kunzulu donc Goma nayebi nano te parce que kuna eza na mwa difficulté mais bana na biso sika bali na Kinshasa
na kamba yelo seleme ou bien na konzolo eza na programme pour l'année prochaine sur nzamba bongisi vraiment nyonso kaka na mabongisami ya tata Simon Kimbangu ya ye moko nzambe ye moko akoyeba na kobongisa. Papa Gabi toza kokende malembe na entretien na biso ya mokona lelo kaka na ba recherche tant tozosala ba recherche toye kotombe na orphelinat donc boza na projet apparemment ya kotonga orphelinat okoyebisa balani na biso ya magazine TV UK bokomi na niveau nini na toza na papa pesa biso 2 hectares ya esika orphelinat ekotongama orphelinat on a déjà eza na place nango ekotongama ekozala mingi plutôt orphelin mais au baza na ba handicap o bana au baza na ba handicap on est ba prioritaire na personne est-ce que je crois que si je me trompe pas ça sera un orphelinat mo ya ba 300 places donc ya monene est-ce que bana ba ko fanda pe ba ko yekola ba métier na bango ko permettre bango ba comme indépendant malgré handicap na ba ndo sala ko yekola musala na ya ko sala ke ye moko akora komema vida ya après donc toujours pesa ekozala possibilité mo ya autonomie moko mwana ya bibi na orphelinat on a yekoli métier na ye ba cordonnier ba kozala ba tailleur ba comme indépendant après donc ça sera vraiment une bonne chose quoi. Donc toujours et osala dans l'avenir mikolo ya to senga vraiment que bateau ba volontaire ba ngotia le boko pour la construction et osala toujours bienvenue na ba fort ya makambo. PHK ezali œuvre philanthropique et humanitaire de l'église kimbanguiste oyo esalami bongo epai Simon Kimbangu Kiangani na 2010 ye moko azali père fondateur na yango na ntina ya baobjectif oyo ezali na kati ya statut na ye asengaki ete tokoka kotongela ye orphelinat mais particularité orphelinat na biso ekotongama na nkamba yeluselemi ekoyamba bana oyo babotami na problème ya handicap physique biso baboti ntango omoni koboti mwana ete aboki na infirmité tokenda bongo kobwaka bango na mbanza ya Yeluselemi nde na ntina wana mokumba monene esili kopesamela yo na ngai mwana papa Simon Kimbangu Kiangani ya kotonga orphelinat oyo fondation yango ezali lancée pour la semaine prochaine. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto bafidèle kimbanguiste na 4 coins du monde epai bozali topesi bino mbote. Ya solo na mokwalelo le 23 janvier 2022 tozali bongo na paroisse Kimbantseke mission o ekambami bongo na papa responsable papa Banota topesi bango nyonso merci pe ba fidèle nyonso ya paroisse Kimbantseke mission ya solo tobandaki tourner na biso na tina botongi orphelinat papa Simon Kimbangu na Congo central na nkamba la Nouvelle Jérusalem ya solo tourner na biso ebandaki bongo na mboka ya Europe tokoti na mboka ya RDC tobandi bongo donc na province ya Kinshasa première paroisse na biso toye kosala sensibilisation ezali bongo na paroisse ya Kimbantseke mission nde topesi ba fidèle nyonso mbote ya solo tourner na biso ebandi na paroisse ya Kimbantseke mission ekokende bongo na ba paroisse misusu na kati ya ville province ya Kinshasa pe bongo torokota na ba commune pe ba province ya RDC nyonso soki tosisi na RDC torokota bongo na Congo Brazzaville pe lisusu torokota na Congo Angola pe bamboka nyonso epai wapi église kimbanguiste yango ezali présent. N'oublions jamais, je m'aide, on est dans les autres. Vraiment torobengisa yo lisusu papa Gabi tango vraiment bokoma prêt ya kobanda likambo yango po oya lisusu koleka na magazine TV UK mpona koyebisa susu bandeko po ke bakoka koporte mwa pierre na bango na likambo yango po eza lipamboli soki ozali kosunga baorphelin ozali kosunga bato bazali na bahandicap soki ozali kosunga baveuve ezali ntango nyonso vraiment lipamboli nzambe akotikala kobosana geste na yo ya malamu wana te. Alors ndenge papa olobi na kati ya OPHK bozali na bato bazali ba membre effectif pe ba volontaire bazali sikoyo ndenge nini bosorganiza na niveau financier. Bon na ba membre nyonso lingo za ka membre effectif to kata na Europe c'est 4 euros, hein, 4 euros par mois au Mutalingo Sunga, azala membre effectif, ya OPHK. Les OPSA en livre, hein, so na toye na
pas la mission ça le quoi 3 livres par mois. Okay. Donc moto alingo pesa ne par an, donc ako pesa mo par an et mbongo na ye koki pas na biso na un livre comme ça là c'est 36 livres quoi. Motongo pesa par an, azane membre effectif. Mais toi est-ce qu'on a ba membre au baza vraiment ba volontaire au baza koti na likambona ba onde ba comment na 10 livres 10 euros par mois. Donc tu fais ça à 120 euros par an. 120 par an. Donc on paye 120 euros ça vraiment membre. Bolé to kuma rappel na ba mususu le biso ntitani yana kati poto ça les mikolo to na ntitani ya 50 euros par personne poto sunga ole sabana na biso le 1er janvier. Voilà. Bana na biso le 1er janvier to linki ke balia balata basala quand même bazangi na bango bato basa na sengo. Kwa mwana nyoso amoni baba ke mbula sike bandi ye pa zoki mwa cadeau na. Donc biso to ba ke bangi c'est vrai tu fais ta Noël mais là comme on a fait de l'année bana pour tout ce pays ça que bana donc yango zotia dans quatre la biso to tchaki 50 euros mais bato nyoso balingi pour ma volontaire mais on peut ça moi loko na ye encore peut ça pour na bana. Donc vous préparez moi cadeau, vous préparez mieux sur la fin de l'année. Oh, c'est très bien pour toi yebi ndenge nini biso moko to bongisaka mais ça en tout cas pas Gabi. Ce qui est comme le 1er janvier, famille tozalaka réunie sika moko biso nyoso to lambi mais ça coin et tondi na biloko kolia pona kopesa nzambe quand même merci na ndenge abateli biso mbula mobimba sikoyo vraiment na initiative o vraiment ya OPHK pona kokanisa pe bana mususu boza ba orphelin o baza na bozwi lokola baninga mususu te ke bazala pe délaissé te bazala lokola bateau moko bazanga tina te mais bango pe ba quand même ba jouer ata na moi lipeka soso moi mikate moi jouer moi elamba sika pe alata donc voilà initiative wana donc nzambe bolingo donc bala na ye nyonso nzambe azora biso kaka biso nyonso ndenge moko donc o azali est plus important que l'autre azati biso nyonso na miso tata nzambe toza ndenge moko donc ndenge boyoki papa Gabi alobi pona likambo ya fin de l'année donc na minute tozali koloba opération 50 euros et zali ko salama na niveau ya Europe ou bien en Afrique tozo salama en Europe mais en Afrique pe o akoki ko participer na e na o montant ko participer ça bienvenue mais en Europe to kataki 50 euros bokataki 50 donc bandeko bozali kolanda biso soki botutisami vraiment na likambo obino pe bolingi pe bo lobake tenga pe na participer na contribuer na OPHK pona ko sepesa ba na biso na fin de l'année en tout cas papa Gabi azali wana fin émission papa Gabi a repesa ba coordonnées to équipe na biso équipe technique pe na suka pe a kotia ba coordonnées ya maman directrice maman Mireille et longona équipe na mobimbo azali ko travailler ensemble ba numéro na bango tokotiango na fin ya émission na biso po boko ko contacter bango directement pour contacter magazine TV UK pour contacter maman Mireille directrice et longo na papa Gabi na suite ya comité na bango nyonso ne bazali ko travailler na kati ya likambo oyo alors vraiment tozali vraiment ko chuter na émission na biso ezali entretien na biso liboso na papa Gabi mais to yebi ke ezali ya sukate mbala sima tokozwa pe numéro 1 maman Mireille ye moko na émission ye pe akoleka na plateau po et c'est vrai que ba projet ezali ebele ya kosala donc à chaque fois que projet sika ebe et salami to ezali en cours to ko meka ko vana na bango lisusu po biso nyonso to koka kozala informé émission o ezali émission na biso ezali émission ya communauté congolaise donc sika nyonso bozali eza na Congo Angola eza na Brazzaville eza na Europe to Kinshasa donc tozali kosenga na bino vraiment bokoka ko partager émission pe bokoka kozala abonné pe bokoka ko activer cloche ya notification pour que bokoka kozangaka bokoka koyebaka à chaque fois soki émission ya sika ekoti soki bo s'abonner te soki bo activer cloche ya bo activer cloche te bo koyeba te que lelo maman Nacha avant na plateau na papa Gabi donc vous allez vraiment ko encourager bino nyonso papa Gabi est-ce que mot de la fin ezali ko pe kozanga te na bande ko bazali mot de la fin na lobika ka bande ko nyonso ba tout ça minute na likambo ya pa ya OPHK ba hésiter te ba contacter biso auto nyonso salisaka bobola ko tsaka nzambe nyongo alors nzambe patika la nyongo mutu te
C'est ça. Donc nyonso akosalisaka babola sokotisa nzambe nyongo lelo sosala ngo nzambe akoyeba akokanisa mama tel bwasungaki boba te akosala mpe bakambusi makasi na kati ya bomoyo nao yango nalobi ke na oyo nyonso bakosepela bacontacte biso baya donc toza na biso mingi te tozoluka mpe tokoma groupe monene oyo bato bakosimba mosala kopesa maboko pa papa Simon Kimbangu mpona likambo ekende liboso donc mposa na ngai ezali kaka oyo nyonso bakotuta bamoni vraimen ke basepeli bacontacte biso mpo toyeba ndenge tokosala likambo donc nasepeli mingi en tout cas vraiment merci beaucoup papa Gabi na ndenge vraiment disposer temps na yo toyebi que pardon Europe ndenge tolobaka ezaka busy na makambo ebele mais en tout cas vraiment papa Gabi a disposé temps na ye mpona koleka na émission mpona ko panza sango kitoko oyo à travers chaîne na biso ya magazine TV. Alors mpona biso tokomi na biso na suka likambo nyonso ezalaka mpe ebandeli mpe ezalaka mpe na suka na yango topesi bino en tout cas vraiment merci beaucoup na temps na bino. Merci na ndenge bozalaki attentif na kolanda biso lelo pe toyebisi bino que prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que la santé n'a pas de prix. À bientôt. Bye bye. Œuvre philanthropique et humanitaire kimbangiste OPHK. Oyo esalemi na ye mei papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezali kozongisa ba orphelin kelasi. Asengi na ba volontaire nyonso. Pe na basungi basusu oyo batutisami na likambo yango po ya kosunga ba orphelin na ketch, kaye, bic, ardoise pe na biloko mosusu. To pe lisungi ya misolo po tozali na bureau na biso awa na Kasavubu na centre Kimbangiste. Oyo atutisami na yango kozanga te sala mbangu mikolo epusani. Kosunga orphelin ezali kosunga nzambe. Kosunga orphelin ezali lipamboli epa ya nzambe.